Mbote na bino batinyoso bolinga biso na biso partout les 4 coins du monde bachana nous bolinga mingi Alvin BAP la voix céleste na second parce que vous êtes tellement belé merci na commentaire na bino merci pe na soutien na bino ça la biso kitoko c'est Ezaka Mr Cop en direct de la République démocratique du Congo précisément na Kinshasa la capitale à na base il y a 10e rue base à IDPS place Makambo banda na école état de droit place Etienne Tshisekedi wa Mulumba article la biso école merci parce que vous êtes tellement belé je suis pas seul aujourd'hui na invité na notre bétane masolo international IDPS oui ba pesa kamakambu restez branchés parce que les makambu za matata OK boulu et que continent ndeko na kati ngambo FCC babi mwambe kotizelo balobi Fati Beton à Panzi FCC discours à 6 minutes limisi makambu belé alors que basala soki sans réunion pour le discours il y a 6 minutes makambu bimi tel mebele balobi bandeko nyoso bana baluba kabila très fâché bandeko baluba nyoso bana FCC kabila très fâché a bengana bango sans bandeko Evariste Boshab bandeko oyebi ba nyoso baluba nyonso oyo badeni kambai bazana kati FCC babi kabila tala bana liso suka zo bengana bango makambo komi bambe bakambo kombele avant pesa pe invité na malo bana pesa pe joyeux anniversaire mon grand frère propre Patikianga que le bon Dieu te bénisse merci pour tel mebele moi na mboka za awa international IDPS mbote moi na mboka ouais mbote niko journaliste mbote vraiment un mot gentil na bakinyo so azuli bakola ndona Alvin BAP d'abord je dis un grand merci na bandeko Alvin BAP la voix céleste pardon au bozo sala biso confiance vraiment à jamais sans vous nous sommes là pour vous informer au temps réel neka na lobake sobino bozate biso to sa musalate vraiment merci na olibako yo voix céleste azoko accorder nga pe kopesa nga chance ya okoma bisika o nakani nanu na zuli bakwa kokoma te et raison pour laquelle on est ensemble il y a pas souci nous travaillons tous pour l'intérêt de la nation ainsi que pour aider Fati de pouvoir bien respirer et braguer le deuxième mandat sans problème sans discussion mais babi na ngambo FCC de babi Fati Beton azo panza FCC par rapport à nos lobani si c'est normal parce que vous savez Fati Beton de Tobaïka que ce n'est qu'un magela du Congo Fati ne tozo baraka Fati ngazana aza o tozo benga aza don de Dieu Fati ne tozo babe azali o tozo benga don béni ne lo baka que car bien aimer le Congo qu'il envoya Fati Beton pour déboulonner le système kabyle et mobutiste afin d'instaurer un véritable état de droit. Il n'y a pas à dire, il n'y a pas à discuter. Onyo salaka kibiso yango toko momonango que gardez-vous silence. Les amis du Front commun pour le complot du Congo FCC que vous appelez communément FCC que vous le voyez aujourd'hui dans peu de jours comme dit le prophète Jamar Kaboul, vous ne le verrez plus. Yango nga ekamusangate et bien que ça prophétie o elobama ki fallait s'accomplir ne tolobaka que moi me cotiselo na nimva kinga kati bazole na mnokamboka balobi Kabila très fâché très vraiment fâché babi bandeko nyonso baluba o bazana kata FCC balingi balongula Kabila linga longula bango parce que information nyonso ele kata FCC baluba wana ba memaka ngo bapesa ngo Fati net bandeko Boshab na bandeko ministre Denis Kambai bazo ba information nyonso ele kana FCC ba réunion so basala ka ba information bapesa ngo mona mboka le président de la République Fati Beton par rapport à ce que lobani. Non, le problème c'est quoi? Ce n'est pas seulement que parce qu'ils sont les baluba, non, le problème en est que Kabila est devenu à la fin il y a Muso Banaïnyoso Bazomo Nesika Rosala te yango moni il a fallu qu'on soit Libaku ya mabe kotia likolo ya bande konabiso wana kolaitsa bango logo la BRP Yombo eza bande konabiso te ezali otozo benga les cris de larmes les cris de larmes o bande konabiso tozo le la butu pour moi vous savez quoi 100 jours ekoyi kozala yo mais un jour ekozala nzambe nyoso Kabila sala na mboka o mutandi maite ke lelo ko manasuka mais aujourd'hui mon sami na opinion nationale qui est internationale Kabila est devenu à la fin on ne force pas la nature Kabila pour moi constitue déjà un passé oh il faut bande qu'on a vu sur un front commun pour le Kingaka tu dois comprendre que ils ne sont plus maintenant aux affaires leur histoire est devenue vraiment au passé il faut pas se focaliser ya koluka koyeba où en sommes-nous les seules solutions ali que l'opportunité et pesa meli mona mboka nyonso na nzela ya consultation au mokonza fongoli ya ba force vive pour na koya koko taper kotonga mboka na ebisaka ke eza lisolo ya masuwa tata Noah ndenge Noah bandai kotonga masuwa bato bana mona ngolo kwa ba blague mais aujourd'hui et moni sami de même aussi avec Fati Beton ayaki pour l'intérêt à Congo mais ngambu ya Front commun pour le
complot du Congo bayeba que azalaki don béni azalaki l'éclairage pour l'Afrique. Aujourd'hui ndenge bazana bazomona ndenge obandela te parce que peuple atikali vigilant, peuple azo contrôler bango na système ali sur likolo ali sur lito likolo maloba. Ce n'est pas un problème ya ba Denis Kambay, mais c'est le problème du peuple. Yango zomona que Fachi Beton que Dieu le bénisse encore. Alors Bible c'est le salut suprême ya peuple congolais et c'est le salut du peuple et la loi suprême. Yango moni que c'est difficile à Kingaka on travaille pour un homme tandis que Fachi travaille pour le peuple congolais. Voilà ce qui crée un peu de petites différences. Ozomona que ba tout le rôle à Babosha ba Denis Kambay était à Bango parce que ton que les hommes passent, les institutions restent. Aujourd'hui ba comme la difficulté, ma bé à Mutumoko boy, ba libala et Sabango, oh Bango bazaka ba innocent, bazane bazana la difficulté mon côté, bazana prompté, problème les ans de peuple congolais, bas se prendre dans le peuple congolais. Oh bazana la difficulté que ça prend dans le peuple congolais parce que l'air passé a passé mon rabier, bana lisolo ba obetate, bana lisolo ba oyeb sa peuple congolais parce que bazoa 18 ans plus 3 ans bonus ya musée le père o ya Kovo, o amemela biso ba Rwandais, basala elo côté. Yango zomona eke bazo luka ba mécanisme nyoso pona ko luka ko ma crise tumbutu pour que to kende na dialogue yozalate to me mamboka ka ndenge facha me mango boye pour que to tongango pour que biso ba jeune lobby to se retrouver. Biso ba jeune to se retrouver comment on peut par rapport à propos na bango ki babi bande connaît so ba lubla FCC ba lulango. Monte comme si ba un moment peut tribal na. Ngana lo bara bien. Ezali front commun pour le complot du Congo. Les vrais tribalistes ya mboka oyo bazana FCC. Tango babandaki ko sala na nzela banyaruraru ba reberebe ba satarigo wana ezali tribalisme te mais le lopoka bandeko balobi vérité comme problème to mesanaka na vérité ba mesanaka na impunité te le lo ko zo sala passe na FCC c'est l'impunité bango baza bato baza au service des normes au lieu à kozala au service de la nation yango moni tseke de le père baki babundisaka peuple te l'armée le plus fort c'est la population quand le peuple fait passer pendant en charge il vous serez en difficulté ce n'est pas un problème avec individu de tolo baki ote batwana bango po baza bate baza elo côté bango pe baza ba innocent bango bati batele ba défendre Kabila mutu loko la bocham asala ba livre pour na Kabila mutu loko Denis Kambay akumisa Kabila loko la Nzambe aujourd'hui so Denis Kambay lobi kete je m'aligne derrière la volonté du peuple ngamuna eza naza porte-parole na ngote nani sa Joseph Kabila tika kolanda Néhémie c'est un aventurier bocham nozomona boshnani Chadari maman aventurier c'est un grand tribal yaza wana pour intérêt à est a look intérêt à est au lieu look intérêt à nation congolaise voilà pourquoi tolo ba ke likamna likamozara na suka nango to comme vraiment na suka ya régime Kabila batika ko forcer même ata bake kozwa ba Obama bake zo ba ancien président nyonso Amérique ba na bango soka Kabila za vivant za chef kuna elora malongo esala mate le seul problème ezali bala na ndenge Denis le salobagi baya na stade de Martyr bafuka mabato mabo likolo basenga peuple pardon parce que mutarobik sa bango za peuple congolais parce qu'on a difficulté na mado bango basala peuple congolais bana difficulté ya roya kosenga biso pardon parce que bango ba yebisa biso que pourquoi j'ai choisi Kabila faut pas expliquer biso livre wana aujourd'hui mon que Kabila n'est rien Kabila aza otozobenga n'est que un goutte d'eau dans l'océan c'est le peuple gagne toujours voilà c'est kolongape à mon mboka plus mobile FCC au moins on est-ce que azo a monique qui était vérité ça na kata cache to vérité c'est pas parti béton l'immense c'est pas parti béton to a monique azama na mboka zo na mboka ba congolais non plus mobile a compris le problème est dit la tempête arrive quand la tempête arrive tout le monde cherche à se protéger or plus mobile a continuer au service ya muto aza aux affaires parce que Kabila ne reviendrait plus au pouvoir parce que ceux qui bango ba oser biso toza ba betité peuple congolais azo baté comment et quel est le mécanisme que ça que Kabila zonga aux affaires c'est pratiquement impossible les hommes passent les institutions restent Kabila a déjà dirigé pendant 18 ans il ne pourra rien revenir aux affaires parce que abosali nino ya linga ibisa biso siko ngana be Kabila a commencé à bilangane na kingakati masolo bobetaka ya kozonga la pouvoir ezalaka bilobela mwanza pona luka ko sepelisa e ngane na ebie a ozonga soute parce que ye moko ndenga lobake na sokoli maboko na tiki mokonzi Fachi Beton yango Fachi lobaki to sala lorote o vandaka na mboko yo o zwa biki na papier o tela ndenge basala ka musala pe ndenge ni batonga mboka yango loko Kabila obika na minute oyo front commun oyo faut ba yebaka bien Chama Kabunda zaki prophète o amona ki déjà danger et le pire eux sengela ke koma alobaki que gardez-vous silence car les voyous du front commun pour le complot du Congo FCC fait perdre partie privée pour la partie de privé des riches pour la
destruction du Congo au bon moment bango sikoyo dans les jours à venir bon moment bango lisouté yango to moment nango ba va na bango calme parce que na ba tant que l'état des droits est là la nage est une option aujourd'hui au monde ça option à nage et loko yeba ngisa bango ça option à nage ba ko nager en désordre na ebisa ba ko nager parce que biso to la race sima ya consultation nemo konza pesa biso option auto kozwa pour que bango ba nager comment na mona mboka lambe amenda Twitter azosenga bandino est-ce que basanga na basenga mukonza muka pardon est-ce que olanda mama loba est-ce qu'il y a un message caché ndena sima wana na lobi na yo bo message caché zali que la tempête arrive et c'est loko ya kobomba te c'est le salut du peuple et la loi suprême yango wana ayebi que le peuple gagne toujours tout ce qu'on peut faire pour l'intérêt ya kingakati et go simbate maintenant c'est l'intérêt moko capital c'est l'intérêt du peuple yango mon intérêt à peuple et zo mettre bango à genoux intérêt à peuple et zo mettre bango en difficulté yango to ba que c'est le peuple gagne toujours baluka ko defa ko na volonté à peuple ça tout simplement kokota na koluka ko travailler avec Fachi Béton pour l'avenir d'un Congo fort uni et prospère ce qui va ndeko nyonso ba travailler pour na Kabila lelo ba bigete ba tiki Kabila ba gima zonga na maboka ba peuple congolais ba aider peuple congolais est-ce que bana mboka boko yamba bango to boko yamba bango non le problème ezali que bana mboka ba yamba bango parce que bango pe faut ba prouver que tozongi ya solo tokoyi ko sala face cachette oyeka rapport à sauvetage mais faut l'accepter réellement na ye pe na ndimi ko travailler pour l'intérêt en mboka parce que dans le principe mo bonatika na on a vu celui qui a trahi trahira là c'est papa Tshisekedi du Moukantom Bolobe 52 de res mémoire yenda expliquer biso que celui qui a trahi trahira mon frère ne bazawana baza bato déjà liboka toute la pilipili sur le site la raté baroya tozana bango et kenge felom car la confiance n'exclut pas le contrôle. Merci ndeko voilà to taper dissoluer discours à Mokonzi Mboka un discours à 6 minutes mais discours très fort et avec une parole autoritaire à Mokonzi Mboka tant on pense que TV na yo tali discours wana d'après yo on est séance selon yo pas taper selon batunzu non moi d'après moi j'ai sali cette sagesse la haute sagesse et la haute diplomatie vous savez la politique ce n'est pas seulement autozobenga la musique ou des petites polémiques ne batu ya fond commun pour le complot du Congo ba comment on salango ça dit ba comment on salango polémique à Lucas Sepelisa Mutu mais il a démontré que je suis le garant pour la bonne fonctionnement des institutions nationales tout le monde c'est un discours responsable moi j'ai aimé seulement la façon dont le chef a tenu ce discours et surtout l'arrogance et l'intelligence et la sagesse appliquée pour n'avoir pas retombé la masolo discours très responsable où il y a mettre fin à accord il y a FCC cash donc c'est à partir de ces jours à dater de ces jours là moi j'avais tout simplement compris que il y a eu rupture entre FCC cash et le président prend une option il y a la volonté à peuple peut que Lukake veut le peuple congolais. Voilà, nous sommes toujours en direct à base à international pesa makambu bo s'abonner bien la chaîne abino moi na mboka tozongi la payo bande koza lo basusu batali discours Mokonzi Mboka ba comprendre le côté ba yoki le côté mais bazo regretter pour nani Mokonzi Mboka bengi basi ba parti politique ba dirigeant ba parti politique wana pour sona bango nini alors que hier aza Mokonzi Mboka face dans une autorité ya ko dissoudre le parlement ya ko suspendre chef nani ya ko suspendre premier ministre pourquoi une décision na ko sangisa batinyo so wana non vous savez quoi être au sommet de l'État ce n'est pas une messe à faire et ce n'est pas de l'aventure il est là comme étant parent ya mutunyo so aza père de la nation akoyi ko yana langage monté que a sepelisa oyo alelisa oyo faut telema na katikati vous savez quoi na yebisa bino boye que la prédication de la croix est une folie pour les insensés mais pour nous qui sommes sauvés c'est une bénédiction vous savez quoi Fachi na olobano boye prédication sur la croix est une folie pour les insensés mais pour nous qui sommes sauvés c'est une bénédiction vous savez le discours du chef de l'État pour comprendre cela il faut être seulement né à l'UDPS grandi en politique et comprendre à chaque fois la diplomatie conformément ndenge papa et Saïbi Soke boke ndekola la pongia ba bébé le temps convenable boye ba kozwa otobenga ba avantage maloba Fachi ndenge zakiwana ezalaki maloba oyo si sikoyo fallait pas batu ba comprendre ngo seul biso ba militaire UDPS pe na ba cadre UDPS neto comprendre ngo facilement pourquoi Fachi batebele bandaki ezalaki journée effervescence mais effervescence ya makasi ezalaki na beta major nyonso ya République démocratique du Congo batu bandai kobanga or moi étant que aigle mpongo mutakola na sama kola Fachi na comprenais déjà que eza histoire à Genève bis c'est Mokonzi alinga sala otobenga deuxième retirade c'est-à-dire alinga rond-point otobenga coalition FCC cash qui alinga bimisa biso nango pour que to kota na ligne o ezali ya volonté à peuple à
sa qualité à garant à bon fonctionnement à kokakopé sa biso ligne de conduite oyo ba politicien nyonso ya mboka na biso ba reçoit pour que totambola malam lokola azalaka pour l'intérêt ya nation azalaka pour intérêt partisan te yango mona lobi j'appelle toutes les forces vives à l'union sacrée abengi bango na kati ya union sacrée pour na koyeba ko sauver mboka na ba idée o mutu nyonso akoya nango c'est une question pas seulement que abengi batu pour na sentiment voilà pourquoi de cette occasion j'interpelle l'opinion tant nationale qu'internationale et surtout les hommes politiques au besoin de la consultation Fachi que la consultation au Mokonza Fongoli et ça partage à gâteau ce n'est que juste à ko ça ba idée pour que ensemble tobimisa mboka na biso na kati ya clandestinité pe na kati ya souffrance pe na kati ya minyoko oyo front commun pour le complot du Congo ba memel biso FCC afin que to aider to kota ya koluka kobenga un Congo fort uni et prospère. Mendeko kolana malobana o lobi que discours président de la République kaka ba militaire IDPS ne va comprendre malobana alors que Fatia za mukonzi ya mboka et ya bato ba kati ya IDPS na bato ba kati ya IDPS te siko bato ba comprendre yo ko éclaircir bango ni. Non to lobi boy to lobi te que zaka pona ba militaire non ba militaire IDPS baza na kati ya école politique baza bato ba analyse ka politique du matin au soir yo moko so mona na to na sima na base faina matape na range no kanginga yango na la sisa awa na ba téléspectateurs pourtant on a matakuna la sa musala calmement to lito lo baboy l'IDPS ezali école l'IDPS c'est une grande université politique au format kabatu Fati azana deux casquettes étant combattant en même temps aussi diplomate or na discours lo ba kiona ezali discours moko très diplomatique or pour comprendre il faut na kati ya vie ya scène politique na vision ya union pour la démocratie et le progrès social autobenga IDPS parce que o azoloba aza papa kati na biso oyo biso to pesi mission ya royaro kende ko sauver Congo le langage na nyonso to ebi que sera tie a on est la Xarabou to ebi que sera tie bébé on est la Xarabou mais il y a aussi des citoyens congolais tels que de Ben Kalombo bande ko nanga net ba mama Saombo Mosambwisa moi sa pembe ba mama bébé chaudière na mombele ba benga ba bi Tome benage mokonzi sagesse wapi yango zomona eke to rolo belango soute mais malembe j'ai sali la décision ya ba tuloro la ba puisse mobilu ba nerombungu ba tora ba oyo ba Jantini Ngobila pe ba Kimbuta ba comprendre que vraiment cette fois-ci l'état n'est plus à la distraction c'est le temps ya ko s'unir ba force pour que to bimisa Congo pe to tombola Congo la biso kende liboso peuple pas souffrir mingi voilà maintenant ba donyo so bazo ba ke ndenge kabila bengi fa bengi si ba dizanyo sona ils assistent kaka ke po bit nango okuta na fara na Kabila est-ce que bena Kabila ba négocier nini par rapport à ça ko lo bani non Kabila azana eloko ya ko luka koloba pas Fachi te nous devons comprendre d'abord le plus grand des choses Kabila représente rien devant Fachi Fachi azali le garant de la bonne fonctionnement pour les institutions de la République Kabila ce n'est qu'un simple représentant ya groupe ba milice moko bope ya ba miyibi ya mboka ba destructeur otobenga ka ba prédateur o ba vanda na kingakati il représente absolument rien faut pas faire de Kabila comme un sujet d'actualité Kabila n'est que rien un win oyo tozobenga eke nini moko ezika o tozobenga libende moko beba yango ndeza Kabila or Kabila nenga zana azosela bisela mat vous savez tout ce que Kabila est en train de faire c'est quoi o tozobenga na logique à français c'est la paix il y a rien c'est l'homme qui a peur Kabila zane na robanga aobanga nini ba crime ya sala ba viro sala mala nzela na ye aobanga eke soki makambo songi na nzela aoza la première muto ba osimba aoza la première commanditaire ba okanga parce qu'il était le commanditaire il y a ba fausse commune il y a ba tuerie pe ya ba crime contre l'humanité yango zo mona eke il est là pour jouer le double fait afin que ba dossier na ye et simba maté yango mona eke à chaque fois makamno so facha o Lucas sala Kabila oyaka netka à contreter il y a un temps pour toutes choses j'insiste le temps de Kabila c'est déjà passé et Joseph Kabila je vous dis clairement tu appartiens déjà au passé osa déjà passé pour la biso au kozonga te parce que le temps passé ne revient plus continuer na osa bilanga na calmement soko lingo sambrier pour na roya ko déranger biso peuple congolais na venir oyo ezopesa biso na nzela idéal au Fachi beto atongi yeba ke to se prendre en charge to tika nyoso to s'attaquer na yo et ndenge biso peuple to zo charge ya ko s'attaquer na yo c'est parlant de otika mboka ope ke vanda na CPI pour na olia vungule ya mundele pour que Congo tongam merci bani ope batuni question ba par rapport à idée à mon mboka Martin pardon Jean-Pierre Bemba plein de Moïse le monde que peut-être ba ngaka ba
ça na fati pour bakabola gâteau za liboso. Non, je dis bien consultation eza pour na kokabola gâteau te. Mais le président a bel et bien dit c'est l'union sacrée pour l'intérêt de la République. Bemba a toujours combattu sur le plan républicain. Bemba telemela loi Minaku, biso peto telemela loi Minaku, Bemba telemela Rosa Malonda, Bartunyoso, Moïse a défendre et Bemba na Moïse va pesi, moi d'autres na ba député na bango, bazala na prestation de serment ya ba nouveau juge. De même aussi que il est temps maintenant de parler le même langage avec le peuple. C'est ça ce que Bemba et Moïse ont compris. Bemba et Moïse ont compris que nous devons parler le même langage avec le peuple, parler un autre langage avec le peuple. C'est une grande erreur et c'est un grand échec. Osonga Bemba na tikali nango na ozapena la position de faiblesse. Raison pour laquelle vous avez remarqué que Bemba na Moïse va comprendre les enjeux de l'ère et la vision au Mokonzambo Kazomema pour l'intérêt d'un Congo fort, uni et prospère. Et bon Neko Fayulu. Non, Neko Fayulu c'est aussi l'occasion pour lui. Vous savez que Fayulu n'est pas un opposant. Fayulu c'est un kabiliste injecté à l'opposition pour jouer les troubles faits. Fayulu, il ne faut pas le compter dans la carte à Congo. Fayulu c'est un kabiliste mounene. Et Fayulu n'est pas un homme sérieux, ce n'est pas un homme politique, parce que c'est un homme qui ne respecte pas ses engagements et ses paroles. Azane lo kalukaraye banarate. Et amora lobby vérité des îles, et amora lobby crise institutionnelle, et amosadi maram Fayulu lobara les renaissance té. Yangozo monaï que il ne peut jamais plutôt être un homme d'État, parce qu'un homme d'État, il faut qu'il y ait la constance, il faut qu'il y ait vraiment incarner l'idéologie et savoir orienter objectif nayo par rapport à la vision politique. Est-ce que le peuple congolais peut s'attendre que les juges va travailler vraiment au détriment du peuple congolais? Mais c'est tout à fait normal parce qu'ils ont juré. Ils ont juré devant la nation et devant le chef de l'État et même devant Dieu. Ils sont censés de rendre la justice impartiale, indépendante. Vous savez, la justice n'a pas de couleur. La justice n'a pas d'amis. C'est ce qui s'est passé dans le régime sanguinaire, régime kabiliste, qu'ils ont fait de la justice Otozobenga comme un club d'amis. Ça, la justice Otozobenga comme un groupe Kingakati qui veut prendre le pays en otage. Or, la justice c'est un signal fort pour la venue d'un état de droit dans un pays où il définissera que réellement nous sommes dans un état de droit à cause de l'indépendance à justice. Voilà pourquoi moi aussi j'interpelle nouveau juge au Bakoti, le 6 juges à cour constitutionnelle, le 9 juges à cour constitutionnelle, pardon, Bakokako saisir destin na Maboko, parce que le Congo d'aujourd'hui n'est pas le Congo d'hier. Le peuple a déjà éveillé, c'est l'éveil patriotique au peuple Avani Nango. Nous sommes commis contrôler pièce par pièce, mot à mot, au moment où ils n'ont plus droit à l'erreur. Barossa Moussa Nabango, l'indépendance et surtout Nengo Konzamboka, Azope Sabango Maboko, pour que Bassa Moussa Nabango Malam. Yango na Zagi nan de kuna juge moko ya cour de cassation, puis vient dans le binanga international, vraiment Nengo Tozaboye, na régime Kabili, régime sanguinaire, régime ya camaraderie, Tozala qui délaissé, Tozala qui rejeté. Mais cette fois-ci, nous sommes valorisés dans l'État métier, dans métier libéral. Nous ferons notre travail calmement et librement pour l'intérêt du peuple congolais. Dans une ou 2 semaines, avant le peuple congolais, est-ce que le Premier ministre va démissionner avant Makamouana? Non, c'est déjà la position du Premier ministre, ça doit se définir par rapport à les enjeux au Mokonzambo Karofongola après cette semaine. Mais à ce que je sache, étant un analyste politique, c'est un ministre démissionnaire parce qu'il n'y aura pas de conseil des ministres pendant 2 semaines parce que ça a déjà suspendu et il y a une tempête qui se crée déjà entre la présidence de la République et le gouvernement. Le col climat Malam Mozate, il travaille pour Kingakati. Ce n'est qu'un ministre démissionnaire. Voilà pourquoi j'appelle Ilukamba, na sincérité, na loyauté, na fidélité au peuple congolais. Au nom vraiment il y a émanation du peuple. Aux amuto conseil la bisoté parce que ça qui n'a opinion tant nationale qu'internationale. Yo olingo sale la Kabila et non au sale la peuple. Parce que ceux qui bazagi pour na peuple, fala zala na prestation extrêmement ya bajuge. Mais aboyi pour l'intérêt à Kingakati. Asa muto même yemoko sikazali, il est reproché de sa conscience à cause travailler sur pour na bisoté. Le peuple a rendu mangote a accepté qu'on va balangote et qu'on risquait que to kende na force biso peuple congolais qu'on soit na primati qu'on voit quand na fleuve. C'est-à-dire aya osala nage à force. C'est-à-dire nena lo balo Lukamba na linga babla gité. Okokota sous na primature te. Soyo mekika kokota na primature wana osa musala biso to se prendre en charge pour na ko soyo na makasi qu'on voit quand na fleuve
faut nager avant que jamais Kabunda passe sa mort d'homme. Est-ce que Kabila m'a kolinga mande atika ma ilunkamba qui ne le pays n'appartient pas à Kabila. Kabila appartient au passé. Kabila ça sous une histoire au tende on a qui est Kabila nga international qui Kabila parce que naza député debout on naza na katia musala au proximité du peuple congolais, au profit du peuple congolais pardon. Tandis que Joseph Kabila asa et l'autre côté père Kozala de l'autre côté Kabila appartient au passé. Tout le barra clair Kabila appartient au passé. Bobé Taraliso a été comme si Asa et l'autre côté. Joseph Kabila asa et l'autre côté net hier à Salara na batana na choix pendant 18 ans moka genou biso to eto zimoka to tomboli yango et le Congo comme pays de droit. C'est une fierté pour Fachi Beton, raison pour laquelle Kobeta Lisola Joseph Kabila eza le rôle ozola musapota mokozo ke na osila yosko komi ko zwanzete moko tubarango pote kozonga okozonga te Joseph Kabila nena ebisaka yo je suis prêt à mourir ngasi na kufa kala c'est l'esprit mukishi o eza kati na ngai okoka ko boma ngai te na loba na clair osana loko obosana te na mboko yo kozonga na mboko loba biso batu bazalaka te ovandaka na kingaka tosabilanga na yo soko sala libomo zonga na mboko to se prendre en charge mundela yo ozona makasi po oye kokoma e ozala mutu na Joseph Kabila ba pousser raison pour la crise sanitaire mais ndeko zani mabunda kamata ba député ndako na wo par rapport à ça est-ce que atosi mukomma ils sont au service des normes, ils sont au service des normes na benga ngo front commun pour le complot du Congo FCC FCC PPRD zali parti privé des riches pour la destruction du Congo yango benga PPRD ne bazana ba travaillera pour Kingakati il ne travaille pas pour la nation raison pour laquelle cette aventure du PPRD yango mokonzambo kalobi les salis suprêmes les salis du peuple et la loi suprême les chefs de l'État veulent que il faut que tout le monde soit au service du peuple et non au service des individus les gens passent les institutions restent nenga bazana baza en difficulté bazo ba que le pire arrive et la tempête lorsque bazo travaille pour l'intérêt Kingakati ils seront toujours en difficulté le long mabunda rotambola makolote parce que peuple congolais comprendre que à travers rapport na Kingakati et non pour na peuple congolais yango zo mona que soki tozali na bazali na mitema ya bato bazali na humanisme kati na bango balinga ba démissionner déjà parce que bango moko baboyi misala au fil de tout le monde et salamate oyebi lokeleka Joseph Kabila est na vacances parlementaires les trois institutions là et accompagné mais bae ko investir ba juge pour na kotombola mboka la justice élève une nation bango baboyi koya batikali mon frère le pays n'appartient pas à Kabila Kabila appartient au passé yango nous étant que des jeunes on s'est mobilisé n'engé papa Tshisekedi article de testament il y a qu'on se prendre en charge pour faire échec et bloc des groupes des individus de Kingakati qui fait prendre ce pays en otage. C'est constitutionnel dans son article 64. C'est que nous, international, et tout le monde, et tous les parlementaires, on est en train de faire, c'est de libérer le Congo. Et ça facilite. Voilà pourquoi Tosenga la hiérarchie à parti à soutenir Obiso, à Pesabiso Maboko. On est en train de battre un travail de titan pour barrer la route au groupe des criminels, au groupe des sanguinaires de Kingakati qui veut confisquer le pays en otage. Loko la constitution Pesibiso Nzela, Toroti qui a une minute. Yango na oloba bien Tamwe Mwamba, Mabunda, Papi Koko Ilukamba, soki ka bokoti na ba bureau na bino, o ekoya bokoyeba yango biso to bomamino na maboko. Toke na bino de gauche à droite cité parce que bino boboyi musala au vu de tout le monde. Lokola bolingo travailler na Kingakati, bo vandaka na Kingakati. Comme ça les chefs pendant une option o eza déjà que les salis du peuple et la loi suprême akoyeba ndenge ya kosala la semaine qui vient pour na ko remanier gouvernement pe ko kotisa biso na otali du gouvernement à large union nationale bato ba ko travailler à l'intérêt du peuple pour que mboka na biso kende liboso. Le pays ne peut pas être agenouillé pour un groupe des individus au basu 18 ans basale le côté et le ko sala bango za solo robanga voilà pour chuter mais autant l'appel FCC ge ba congolais belé conteste na bango fungwami mi se fungwami ba moni ke mabe mboko ze pa kabila ba ni kolonga tiba ko sila siko ba oyo kaka bazaka kete ba bibiso na kabila tina so ko sango nta ke ba na mboka non eza omoni bato ba olanda kabila eza lo bato balandaka moyibo ba memaka na quoi ça dit bakangisi Yesu bango ba boulé lo ba se sauver mais tant ba ke na quoi moyiba senga Yesu pardon omoni ndenge bazana facha su bango malembe soit disant na coalition akena bango ti devant justice pe devant fait accompli ba moni benake awa biso sikezate yango zo mona baza ko s'accrocher pa ya Kabila pona koluka ko se sauver bazana mabe ebele basala babotola basia batu bandako batu baboma batu bapia mboka
et puis bazali auteur ba commanditaire ya trouble ya est ba makambo le kana est ça ba dirigeant ya Kabila baza awa bango nde ba pesa ka injonction yango zo mona ko kotika Kabila boye pona bango ko zala un obstacle botika Kabila te boleka la justice ndeka to beka ke bokanga mande autres pe justice aux indépendants biso peuple tozi option ya ko contrôler justice wana nde musale au salama nous aurons des pétitions auto anoke kotika ngo na ba cour de cassation bo ba benga bino boleka na justice bo futa ba acte bo sala tous ces pays ici-bas. Voilà, tous ces pays ici-bas de international ceux qui bande ko retenir en un mot ma 2 minutes pour expliquer bateau pe ça maloba ni qu'est-ce que les gens peuvent retenir par rapport à passage dans la pourquoi de la voie céleste. Non, le problème est que to na bengi l'opinion tant nationale qu'internationale bateau s'unir ba force na biso nde mokonza lobaki porte fongami na auto zo benga union sacrée to ya autour ya idéal ça déjà construit Fachi Béton pour l'homme pour le changement du Congo to pesa makanisi to sangisa ba idée na biso pour que to bimisa mboka. Le pays appartient à nous tous, le pays n'appartient pas à Kingakati appartient déjà au passé. Nous devons s'unir pour que to sauver mboka. Yango nazo ba que les hommes passent. Voilà pourquoi les lois sont impersonnelles. Constitution oyo basala ngo pona ba président de la République. Aujourd'hui Kabila n'est plus le président de la République. Fachi Béton aye akuta ina ba avantage oyo constitution PC. Voilà l'importance à Mibeko. Yango to lo ba que ba force politique au besoin et tout à Fachi. Boya te bloko la tozo kabola gâteau, tozo kabola pouvoir te, tozo sangsane ba idée autour à Mokonza mboka pour que aye beloko ko sala esonga mboka ekende liboso. Soki besoin na force, il y a dictature. Besoin na force, oh besoin na ngo ya flatterie à gâteau bozo va poste bo se retrouver. Boye ba que nous peuple congolais, nous avons le droit et l'obligation de faire échec à un groupe des individus qui fait prendre ces pays en otage conformément à l'article 64 de notre constitution. Là je vois ndonga ba chimini ne nazo barake mote na bino ne so bande ko voix céleste. Merci na confiance au bossa ngai. Vraiment je suis fier de vous. Vraiment na zu appel il y a des part et d'autres. Bobenganga na plus 243 82 24 46 445 plus 243 82 24 46 445. Je suis l'international Trésor Moki, la communicateur d'investigation. Il y a IDPS ne nazo barake plus rien ne sera comme avant. IDPS aux affaires, nous n'avons plus droit à l'erreur. Merci na yo maman Julie Angaja. Vraiment nzamba batelo santé zonga malamu po soko za bien ngape na zala bien. Natiki yo ya fifi Kongolo na maboko ya nzambe fifi Kongolo ya ba fifi ya yaka ndongo lobaki makamanga bana ntike yo déranger makasi mais na bien que ozang sarate nyoso kozala bien. Maman nanga Pauline Mushinga vraiment na ozela ba appel na pona obongisa mambetali a façon originale en Kinshasa to ebande to kadro masolo. Sénatrice ne na ba maman sénatrice Angela Pumbu masolo za derrière obongama to cha masolo za la moko pero mule bana Lexington place aux ali Simba Fachi na motema ndeka obundela ka na États-Unis kuna na USA na Santa Benake état d'esprit à combattre aussi la tête. Maître Donald le manager le plus célèbre le plus suspect. Maître merci beaucoup na ba conseil pe na ba stratégie. On est toujours ensemble. IDPS aux affaires nous n'avons plus droit à l'erreur. Motena maman Charlotte Matiti maman sociale mutema malamo wapi. Vraiment on sentit que Aflafi m'a toujours en avant. Maman sociale ma sapeye yo na kachanini solution nenga so tsaba combattant nyonso. Et ça la biso bien. Maman sa mbo moto kutana so na sanzete na base et ça la toujours dans les bons. Merci babone nyonso Alvin BAP la voix céleste vous êtes tellement belé bon continue toujours à s'abonner à la chaîne Bolinga mingi. C'était Ezarka Mr Cop ali boso caméra na bino bo s'abonner. Merci père je dis joyeux anniversaire à mon grand frère propre Pati Kianga qui est le bon Dieu te bénisse on se retrouve au prochain numéro toujours les mêmes plaisirs même ambiance bye bye.